Merci beaucoup, Maman Rosalie, pour na kopé sangai maloba. Bandeko Congolais kaka ndenge tozali koyebisa bino bandeko. Milelo na milelo ezali kuna epai ya bato oyo babengaka bato ya Radio Buka Lokuta. Bandeko, bato wana bazali kozwa bato neti bazoba. Bango bakomi ete soki moto akei na Kinshasa po na propre effort na ye, bango bakomi kokonte na mutu wana. Soki mutu wana sali mo likambo moko échoué, ale bango baye. Ah, sali kute lokote. Ah, boy bakomi koloba loba. Mais non. Bino bato boloba ki ete bozali na force. Bino bato boloba ki ete bozali na 25 000 tonnes. Mais ndenge nini bino botiaki motema lelo ke Papa Etienne Tshisekedi apesa bino feu vert lelo po ete bokende kopelisa moto bandeko. Bino bovandi à 8000 km. Boza kolia basemulu. Boza kolia pe papa na bino wa mikolo ya suka. Escro oyo papa Nzambo ko bobengaka papa Nzakombo. Escro avandeli bino awa yende aza kotala makambo na musika po ete bato mosusu ba préparer les mesa yaki mambangu po ya koloba ete na yeko zwa bokonzi n'importe quoi. Bandeko Radio Mobimba kaka bana mobimba basi bakotisa bango idéologie ya lokuta kokosa kosa kaka kokosa kosa ma peuple bomoni ndenge Nzamba za ko confondre bino pona koyebisa bino ete Nzambe azali juste. Nzambe amoni mosala kitoko Joseph Kabila Kabange le rais azali kosala na Congo. Mosala ya Joseph Kabila Kabange e kokende tina suka. Balokuta na bino ezanga tina. Kokosa kosaka gabatu. Oh 8 millions de morts. Boza kolela kaka 8 millions de morts. Oh ba femme violée bandeko. Ba femme violée wana. Combien de bateaux ba pesa ba mbongo na ba caisse na bino? Botinda ta na ONG mon côté pote botindi la ba mama wana bomoni boza ko lia ba mbongo ya libabe tolobaki yango ke Radio Zoumel 1000 ata lelo bato bandimi bisote mais ba acte ekobanda komonana pe mokili banda komona ete ah bato balobaki ah bato basalaki boy ba mbongo boza ko lia ya bato baza komona pasi na Congo boza ko belela kaka ba femme violée bato bino bozali ko accuser ou boza ko lakisa mosapi pona likambo ba femme violée bato na toza komona quand même ba œuvre bazali ko sala na Congo ba aide bazali ko sala mais bino bosala ka nini kaka kokosa kosa lokuta mensonge sur mensonge bato mobimba ngwanda c'est entraînant bango na lokuta. Vraiment Radio Buka Lokuta mawato na mwana mwasi baza ko benga soki nzeta mbila mwana mwasi mobimba ayekola lokuta na kati ya mikuwa na ye lokuta etondi vérité ezalaka kati na bango te okende kota ba libita lokuta na lokuta ba général miso polele na bango lokuta na lokuta mais lokuta na bino wana boko changer te boko banda ko laksa kaka bana na bino ya poto a lokuta. Basi ba ebi bino batu ya lokuta mensonge na mensonge Radio Mobimba soki baza ko pesa émission lokuta ezanga gate coup d'état salami na Congo kuna coup d'état na batu na biso ba peuple congolais batu wana bo yamba bango po sala ba mabete après basali interview moko boye ya mutu moko azalaki sur place soki commandant ya groupe ba passer interview na ye mutu wana pazolo bandenge nini nani makambo wana eza koleka aza kosenga na ba peuple ete boza la calme to ete po boto boma bino bani ah vraiment ba peuple ko yanto zolo ba bino bato ya mayele oyo botangia na ba poto pona nini bato baza ko manipuler bino boye bino moko bo comprendre te que ngwanda aza ko sala bino ba aza ko manipuler bino na ba makambo lokuta bandeko. Lelo opendenge zali wana bino batu bozali ko tia motema. Oh non, ngunda bangunda tokende kote ya ide tokende kote ya pariko. To sala bo bato pariko po ete tokozwa mikanda. Bino moko bo moni pendenge zali wana bandeko mikolo yo. Baza ko bwaka batu somo. Baza ko bwaka bandeko. Tala kaka bato ngoko baza ko yeba tendenge nini basala. Par exemple, bota la tata oyo. Tata oyo asali mwa papier na ye. Tala akomi na papier yango Kabila assassin tala asali mwa ngunda na ye po nini bakanga ye mwa photo lobia kende kokote pa avocat mawen botala azoluka donc père azoluka donc mawa na ndimite ke asa juin na ndimite vraiment azokema ndenga zali wana
Vraiment. Non, 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 ezali pasi. Tala kaka mutu nenga zo luka doka. Est-ce que ba luka doka ngo boye bandeko? Okomi Kabila assassin na moi papier na zo tambola nango. Ah, vraiment. Oh penza zui rege na ye ya mobimba penza. Oh penza azako zela retour na ye. Tala avion pembeni na yo ndeko. Tala avion. Kwenda ndeko azui kwenda lobi na aéroport Anjili pe a retrouver famille. Ah mawa. Azako kanisa kozwa moi dok na ye na moi papier akomi Kabila assassin. Mawa ezali pasi pe mawa. Tala ndenge batu bazali ko kemba. To ebisaki bino ke basi bakangi robinet bozali ko comprendre kaka te. Bino bolanda kaka bato ya radio buka lokuta. Bolanda kaka ba masolo bazali ko kosa bino. Mais bino moko nde boko regretter. Ezali pasi pe mawa. Bandeko. Lelo ndenge tozali ko loba boyi. Batu ya radio buka lokuta matanga. Na banza ngwande sika azali. Donc azali wana azako beta mikinza na mikinza donc azako yeba te diarrhée zako lekaye. Po ete ngwanda bande ko linga ete papa Etienne Tshisekedi a préparé les mesa kuna na Kinshasa po ya kaka govanda mbala moko banda kolia n'importe quoi. Bomoni bosuki pona nini bande ko toza ko yebisa binoko bato lokola bazali ko lia bambongo ya libabe ba femme violée bambongo ba pesa kawa na batu baza ko pesa bambongo kaka tango baza ko pesa ba information o ba femme violée batu baza ko pesa bambongo na ba radio na bango na ba qu'est-ce qui apparaît ko baza ko zo bambongo wana baza ko lia mais ça libabe eza ba malédiction yanga no moni ete nzamba baza ko sande nini soki leader moko azalaki ya makasi na poto tango okoma na Congo nzamba bongoli makanisi na ye nzamba bongoli makanisi na ye nzamba talisi ya lobitala yo lingi ko landa batu wana baza ko lia ba semulu kuna baza ko mela ba titon tongo nyoso baza ko sala ba vie bien ko mela ba bière. Alors yo ye awa tala peuple ondenga zali olingi kotekisa peuple ko boma makila ko boma peuple po ete peuple so pa makila okomona ga ba leader yango ba okoma na Congo bo ba changer na bango esprit ba bite to ko ko ndima makambo bato bazali ko yena ngona ndenga ya violence te bandeko bato bazana lokuta moko. Donc to monako oyebi siko na ko comprendre siko ya solo penza tangu babande ko loba ete ngwanda zalaka grand menteur ba sérieux tozali na Congo tangu ba opposant mosusu to ba politicien mosusu babande ko loba to banda na ko remarquer yango te na tango mobutu po bazanga ne bakanga biso mais siko na poto to yiko mona penza ngwanda c'était grand menteur ngwanda za mutu moko soka bamboli yo ndeko pour reconnaître ka kosio. Et ça n'est anesthésie naïe. Au commun au vendine noir, au commun pour reconnaître en gros 30 minutes après, on a yassa les kinzela. Vraiment, ils allaient pas si peu mawa. Mais, tu as dit si bino ke na qui combattant na bino, na makambo bozo sala. Boko banda ko mona nzela te boko banda ko tepa kakao. Ti yo ko mona ba misusu ndenge ba ko banda ko zwa bango, ko tia bango na avion pe ko zongsa bango na Congo. Ndeko ko mona place pe qui combattant ne ko sila. Tu as dit ça qui bino était basi bakangi robinet kalate ndeko yo moto zana dokite zalaka ekenge soko zali kolanda ka ba makambo ngulu okokamwa ndeko ba belge ba français ba anglais basi ba zui décision moko ke et pas ya ba congolais sans pardon makambo tozo yebisa bino ko zo yango lisekite ndeko keba na makambo ko kendeka na ba manifestation ngulu po ete et comme il a système moko et que je vois penser que manifestation pesi mo bulu ba o ba ko zwa bino bondeko o moni mboka lokola kuna na Congo basi ba signer mikanda ba lobi ete batu nyonso to ba wanda ko zongisa ba ko sala bango eloko moko ya mabete ndeko e bongo yo kanti ko convaincre ba mindele ni pono ba ete soki na kengu na ba go bomanga non et comme ils sont ba zongisi bino ba représentant ya ba organisation mosusu ba ye wana ba ye ba aliyo ndenge ko bimatina ndenge ko kende moto ko simba yo azate alors bolo ba lisusu ke o no ba ko sala biso mabe ti o komona même na ba libita oyo bango nyoso tu boko mona bango kala te un jour ba ko boka bango na kin même boke tu premier besoin benga prophète
bon comme moi un jour bo ketchup premier na bino na kati ya kini penza akomi neti soso ba sopeli bon moni tango ba betaki na France bon mona ndenga komagi on dirait soso ba bwakeli mai ya moto akomi neti akomi ete biso bana Kongo il faut to yokana to tika makambo ya kobunda ndenge zali wana na si na limbisi bana wana po ete bana wana na limbisi bango bazaki kaka ba petit na ngai na limbisi bakomi kopesa conseil akomi koloba ete ba petit wana na limbisi bango penza na moni ete ete basolaki mabe bazali kaka na baleki na ngai ezali pasi pe mawa mama ozali na zongiseli yo maloba